La servante de Dieu, Nathalie Makoma, Makoma yaba Nathalie, la famille. Toye lisusu lelo, na dossier pe affaire ya Nathalie Makoma. Nathalie Makoma, s'il vous plaît la famille, quand boyebi na ba commentaire komelanga bisiko zali, na pays nini, na ville nini komelanga, lelo na yeli bino dossier pe affaire ya Nathalie Makoma. Mbutu ya makasi, Zaire tumbami, Zaire peli moto ya makasi concernant Nathalie Makoma. La famille na zui ba appel matakita. Na zui ba message matakita. Na zui ya somme matakita concernant surtout et encore Nathalie Makoma. Ça fait un bout de temps. Oyo, m'appelle et kota ki pona Nathalie Makoma. Alors, na loba ki penza ke na zwana nutana sala ba vérification nyonso soki eza ya solo wana nde na koyela bino ezalaka toujours bongo. S'il vous plaît soki okoti sika et pa na biso s'abonner massivement, commenter yebisanga bisika ni nozali likolo nango kande tokendaka nango na système moko kitoko, partager lenga vidéo oyo ekosala malamu. Voilà. Connaissant déjà Nathalie Makoma na ebandeli abando yembela nzambe. Nathalie Makoma zaki mwana muke azoyemba, groupe Makoma penza eningisa mokili. Eza na mutu moko te atikala kolinga banzembo ya Nathalie Makoma. Na koti koloba na Congo na biso sur 100%, 99% ba Congolais balinga ki penza ba Makoma makasi. Babande koyemba. Et surtout, voix ya Nathalie Makoma, la famille, en tout cas, ebela batu babande ko sepela na ndenge Nathalie na biso abande koyemba. Mais to yaki ko vanda ka ndenge to vanda ki ma Nathalie aye ko bala ka bala ki mbala moko Nathalie a changé ki. Nathalie akota ki na ba musique ya mokili, Nathalie kolata e koma ki somo. Je me rappelle tango abota ki mwana na bango ya liboso, Nathalie azalaki na ye bien ma camion se bando tambola bien. Et du coup Nathalie aye ko bota mwana ya mibale, nzoto na ye e yaki ko ya munene. Nathalie akende ko katisa nzoto aye kokoma muke. Tango aye kokoma muke ne bisika na elateli ya Nathalie bandeko nanga ekoma ti kobandisa. Na se rappela na ba série wana na sala émission moko ya Nathalie eza na bato babando loba akufa ta kufa. Tolingi komona ye lisusu te mwasi moko azoyokisa biso soni. Mwasi moko azoyokisa biso soni, azoyokisa ba mama ebele soni. Biso ba Congolais toza batu moko tobomba kanzoto na biso surtout soki mwasi si abali azana ndako alibala mwasi mobimba akoki kolata boyete. Nathalie aleka na ba interview ebele oyo batu babande koyebisa ye pourquoi akoki kozongela nzambe te. En tout cas ba réponse ya Nathalie ezalaki ba réponse moko ka ndenge ezalaka. Donc azalaki neti mutu moko oyo aza focalisé aza concentré mutu moko oyo aza prête te ya ozongela makambo ya nzambe. Ezalaki bongo. Tina ndenge toyaki kovanda ka boye, toye kolala tolamuki, mbala moko toye komona Nathalie Makoma aye kobimisa. Avant nano abimisa nzembo, tomonaki annonce ya ba groupe Makoma bandeko na ye nyonso ndenge bayaki kozonga pour que bakende kobeta ba concert na ko célébrer 20 ans de carrière na bango. Tomonaki biso nyonso. Toya komona Nathalie ebela batu basepelaki ebela batu pe batikala na bango ko sepela te. Batu mosusu balobaki kaka atika olexela biso ta ye azonga ka ndenge amesana na ye kotambola sa bilamba, azonga ka ndenge aye alingaka na ye kosambwisaka surtout ba mama congolaise. Tolanda biso nyonso. Jusqu'à ce que toyaki kovanda Nathalie aye kobimisa album na ye. Avant kuto album na ye, Nathalie Makoma leka na nzela ya délivrance. Bakenda ye ko baptiser ye epai ya frère na biso Jonathan. Oya yemba Sabaot. Na bandi le frère Jonathan Gambela biso nyonso toyebi ye muto baptiza Nathalie Makoma. La plupart a batu batikala kondima teke Nathalie makambo azo saleza ya solo. La plupart a batu bamona ka ke non Nathalie azaka na besoin de visibilité. Babatiza ye nzembo na ye kobimisa na ndenge bakendaki concert na bandeko na ye. Bakie na concert bakie koyemba. Na koyemba déjà biso nyonso moi personnellement na bande ko s'attendre que après ka ba concert na bango ne bakende ko beta ba concert na bango na États-Unis, na France. En tout cas, c'est fini Nathalie akozongola et la teli na eka ndenge azalaka.
La famille, surprise à makasi, Nathalie Makoma, atikala na ye kozongela banzela wana te. Lelo na ye parce que eza na batu ebele bayaki kobenga, balobi mama Etoiline tomoni nini Nathalie Makoma azongi lisusu biloko ya mokili. Nathalie azongeli bilateli na ye, Nathalie azongeli makambo na ye, Nathalie azongeli lisusu mokili. La famille, kande na yebisaka bino nga nalingaka toujours kozwa tana nga nalingaka te ke no mutu alobi anga pe wana na okima na owelela matière te. En tout cas nazwaki temps ya kolandela ya kota na mozindo ya makambo ya Nathalie, surtout ko contacter batu o baza pene ya Nathalie Makoma pona koyeba ke pasa. En tout cas batu o baza pene ya Nathalie Makoma ba pesinga ba assurance ya makasi balobi te mama Etoiline toyebi ke Nathalie azana bitumba makasi o ebela batu bayebaka te. Depuis kaka Nathalie azongisa kibonzambe na kati na ye, bitumba na nzela na ye ekoma ya makasi, ba tentation kutu koloba te. Soki ezalaki nzambe te oyo abengisaki ye pour la deuxième fois te. Tolingaki to beta lisolo mosusu po na Nathalie, tolingaki to ya lisusu koloba te non Nathalie ye wana a kwe lisusu. Mais parce que nzambe nde abengisa ye apesa ye deuxième chance, yango penza Nathalie azo resistaka. Bitumba eza ya makasi, ba tentation n'en parlons même pas. Eloko nga na ye koloba nanu na chers compatriotes parce que avant na solola na mutu oyo aza pene ya Nathalie Makoma nazwaki temps ya kokota na ba réseaux sociaux ya Nathalie Makoma. Na omona ndenge bandeko na biso ba congolais bazokende kosambwisa Nathalie. Chers compatriotes, soki bino bosepeli te ndenge Nathalie Makoma azongisi kibonzambe na kati na ye, s'il vous plaît botika ye. Botika ye penza. Ba biso oto sepeli tokumisa nzambe po ezalaki prière na biso. Comment ça fait-il que bozo kota na ba émission na ma vidéo na ye oyo azosala ba sensibilisation, azosala ba évangélisation, bino bozo kota kuna bokende koyebisa ye ke non yo ozokosa nano zongeli nzambe te. Bozo yebisa ye ke non tolingi tomona lisusu mutakala na yo. Est-ce que eza na sens ata bino moko? Babiloko a bongo. Soki lelo Nathalie Makoma azongeli ba makamna ya mokili. Ka bino boko ya kofinga Nathalie. Ka ndenge bobandolo ba Nathalie akufa ta kufa. Yango bolingi bozongisa lisusu bobanda akolobela ye. Soki azongi toza censé obligé akoya ko soutenir mwana mwasi wana. Na landa témoignage ya Nathalie Makoma. Ye moko alobaki nini? Alobi tango tobando yemba na kalawana. Nanu na tawana na ndimaki Yesu te. Ezalaki kaka koyemba nazala nga na mongongo a bien nazo yemba kaka. Mais kilelo oyo ekoma kilelo nazo yemba po na yebi nzambe. Nazo yemba po na ndimi nzambe. Nazo yemba po na yebi o nzambe asala na vi na nga. Nazo yemba po nzamba za munene. Nazo yemba po na yambi Yesu. Ayebi lelo aye ko reconnaître nzambe, aye ko reconnaître qui est Dieu, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Na kala wana ezalaki ka koyemba, tikanga na yemba. Yango wana akweyaki avec facilité. Kanenge bo kota epa ya MG30, bokendaka kuna tala kutu lelo depuis okoma koyemba ba musique ya nzambe, succès ezalaka te, ozo forcer succès makambo nzambe bakenda nango malembe. Toyaka ko encourager bandeko na biso. Olie toyaka toujours ko boakelaka bango mabanga. Eza bien te. Merci beaucoup na ba onyonso ba o encourageaka Nathalie Makoma. Nzela o Nathalie Makoma zalaki nango ezalaki nzela o ezalaki facile te. Mutu nyonso o ya kweya. Epi nzamba ye kotelemisa ye ezalaka facile te. Alors biso ba chrétien toza censé obligé. Okoti kuna mwa message à encourager Nathalie. Toza banani poto juger Nathalie. Toza banani mosusu bato mosusu ba sambela komona zo sambela. Mais ki bonzambe na kati na ye zate. Na batu mosusu ka nebo moni ba Nathalie lelo oyo ye ko reconnaître nzambe lelo oyo andimi penyanza ko salela nzambe. Mosusu ka lelo oyo apesi bomoy na ye pa ya nzambe mais ya leki yo na ki bonzambe oyo za na kati na ye koleka yo ba sambela ka pendant 20 ans pendant 30 ans. To pesa ka respect na batu mosusu eza vraiment important.
totika ko juger Nathalie Makoma biso toza ya sika eye ya kitoko eye batoto ya Katanga batoto ya Lubumbashi Gersh biashara aye na makambo ya sika makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka nde mituka oza na posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka nde batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga ba mituka ya sika ba mituka ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numero na biso yango wana oza na besoin ya mutuka oza na besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko ya kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara Tokos Gersh biashara c'est la qualité Gersh biashara bisika masolo ya kitoko. La servante de Dieu Nathalie Makoma ya ba Nathalie la famille toye lisusu lelo na dossier pe affaire ya Nathalie Makoma s'il vous plaît la famille kande boyebi na ba commentaire komelanga bisika ozali na pays nini na ville nini komelanga lelo na yeli bino dossier pe affaire ya Nathalie Makoma mbutu ya makasi Zaire tumbami Zaire peli moto ya makasi concernant Nathalie Makoma la famille na zui ba appel matakita na zui ba message matakita na zui ya somo matakita concernant surtout et encore Nathalie Makoma ça fait un bout de temps oyo m'appelle ekota ki pona Nathalie Makoma alors na lobaki penza ke nazwana nutana sala ba vérification nyonso soki eza ya solo wana nde na koyela bino ezalaka toujours bongo s'il vous plaît soki okoti sika et pas na biso s'abonner massivement commenter yebisanga bisika nini ozali likolo nango kande tokendaka nango na système moko ya kitoko partager lenga vidéo oyo ekosala malamu voilà. Connaissant déjà Nathalie Makoma na ebandeli abando yembela nzambe. Nathalie Makoma zaki mwana muke azoyemba, groupe Makoma penza eningisa mukili. Eza na mutu moko te atikala kolinga banzembo ya Nathalie Makoma. Na koki koloba na Congo na biso sur 100%, 99% ba Congolais balinga ki penza ba Makoma makasi. Babande koyemba et surtout voix ya Nathalie Makoma la famille en tout cas ebela batu babande ko sepela na ndenge Nathalie na biso abande ko yemba mais to yaki ko vanda ka ndenge to vanda ki ma Nathalie aye ko bala ka bala ki mbala moko Nathalie a changé ki Nathalie akota ki na ba musique ya mokili Nathalie kolata ekoma ki somo. Je me rappelle tango abota ki mwana na bango ya liboso Nathalie azalaki na yebia makamyon se bando tambola bien. Et du coup Nathalie aye kobota mwana ya mibale nzoto na ye eyaki koya munene Nathalie akende ko katisa nzoto aye kokoma muke tango aye kokoma muke ne bisika na elateli ya Nathalie bandeko nanga ekomaki kobandisa na se rappela na ba série wana na sala émission moko ya Nathalie eza na bato babando loba akufa ta kufa tolingi komona ye lisusu te mwasi moko azoyokisa biso soni mwasi moko azoyokisa biso soni azoyokisa ba mama ebele soni biso ba congolais toza bato moko tobombaka nzoto na biso surtout soki mwasi si abali azana ndako alibala mwasi mobimba akoki kolata boite Nathalie aleka na ba interview ebele oyo bato babande koyebisa ye pourquoi akoki kozongela nzambe te en tout cas ba réponse ya Nathalie ezalaki ba réponse moko ka ndenge ezalaka
Donc azalaki neti mutu moko oyo aza focalisé aza concentré mutu moko oyo aza prête te ya ozongela makambo ya Nzambe ezalaki bongo tina ndenge toyaki kovanda ka boye toye kolala tolamuki mbala moko toye komona Nathalie Makoma aye kobimisa avant nano abimisa nzembo tomonaki annonce ya ba groupe Makoma bandeko na ye nyonso ndenge bayaki kozonga pour que bakende kobeta ba concert na ko célébrer 20 ans de carrière na bango tomonaki biso nyonso toya komona Nathalie ebela batu basepelaki ebela batu pe batikala na bango kosepela te batu mosusu balobaki kaka atika olekisela biso temps ye azonga ka ndenge amesana na ye kotambola sa bilamba azonga ka ndenge aye alingaka na ye kosambwisaka surtout ba mama congolaise tolanda biso nyonso jusqu'à ce que toyaki kovanda Nathalie aye kobimisa album na ye avant kutu album na ye Nathalie Makoma leka na nzela ya délivrance bakenda ye kobatize ye epai ya frère na biso Jonathan oyo ayemba Sabaot na bandi le frère Jonathan Gambela biso nyonso toyebi ye mutu abatiza Nathalie Makoma. La plupart ya bato batikala kondima te ke Nathalie makambo azosala eza ya solo. La plupart ya bato bamonaka ke non Nathalie azaka na besoin ya visibilité. Babatiza ye nzembo na ye kobimisa na ndenge bakendaki concert na bandeko na ye. Batie na concert batie koyemba. Na koyemba déjà biso nyonso moi personnellement na bande ko s'attendre que après ka ba concert na bango ne bakende ko beta ba concert na bango na États-Unis na France en tout cas c'est fini Nathalie akozongola et la teli na eka ndenga zalaka la famille surprise à makasi Nathalie Makoma atikala na ye kozongela banzela wana te lelo na ye parce que eza na batu ebele bayaki kobenga balobi mama Étoiline tomoni nini Nathalie Makoma azongi lisusu biloko ya mokili. Nathalie azongeli bilateli na ye. Nathalie azongeli makambo na ye. Nathalie azongeli lisusu mokili. La famille kande na yebisaka bino nga nalingaka toujours kozwa tana nga nalingaka te ke no mutu alobi anga pe wana na okima na owelela matière te. En tout cas nazwaki temps ya kolandela ya kota na mozindo ya makambo ya Nathalie surtout ko contacter batu o baza pene ya Nathalie Makoma pona koyeba ke pasa. En tout cas batu o baza pene ya Nathalie Makoma ba pesinga ba assurance ya makasi balobi te mama Étoiline toyebi ke Nathalie azana bitumba makasi o ebela batu bayebaka te. Depuis kaka Nathalie azongisa kibonzambe na kati na ye bitumba na nzela na ye ekoma ya makasi. Ba tentation kutu koloba te soki ezalaki nzambe te oyo abengisaki ye pour la deuxième fois te tolingaki tobeta lisolo mosusu mpo na Nathalie tolingaki toya lisusu koloba te non Nathalie ye wana akwei lisusu mais parce que nzambe nde abengisa ye apesa ye deuxième chance yango penza Nathalie azo resistaka bitumba eza ya makasi ba tentation n'en parlons même pas. Et le konga na ye koloba nanu na chers compatriotes parce que avant na solo la na mutu oyo aza pene ya Nathalie Makoma nazwaki temps ya kokota na ba réseaux sociaux ya Nathalie Makoma na omona ndenge bandeko na biso ba congolais bazokende kosambwisa Nathalie chers compatriotes soki bino bosepeli te ndenge Nathalie Makoma azongisi kibonzambe na kati na ye s'il vous plaît botika ye botika ye penza babiso oto sepeli tokumisa nzambe po ezalaki prière na biso. Comment ça fait-il que bozo kota na ba émission na ma vidéo na ye oyo azosala ba sensibilisation azosala ba évangélisation bino bozo kota kuna bokende koyebisa ye ke non yo ozokosa nano zongeli nzambe te bozo yebisa ye ke no tolingi tomona lisusu mutakala na yo est-ce que eza na sens ata bino moko babiloko abongo soki lelo Nathalie Makoma azongeli ba makambo na ya mokili ka bino boko ya kofinga Nathalie ka ndenge bobando loba Nathalie akufa ta kufa yango bolingi bozongisa lisusu bobanda kolobela ye soki azongi toza censé obligé ya koya ko soutenir mwana mwasi wana nalanda témoignage ya Nathalie Makoma ye moko alobaki nini alobi
tango tobando yemba na kalawana nanu na tawana na ndimaki Yesu te ezalaki kaka koyemba naza na mongongo abia nazoyemba kaka me kilelo oyo ekoma kilelo nazoyemba mpo nayebi Nzambe nazoyemba mpo na ndimi Nzambe nazoyemba mpo nayebi oyo Nzambe asala na vi na nga nazoyemba mpo Nzambe aza munene nazoyemba mpo nayambi Yesu ayebi lelo aye ko reconnaître Nzambe aye ko reconnaître qui est Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth na kala wana ezalaki kaka koyemba tikanga na yemba yango wana akweyaki avec facilité kanenge bokota epa ya meje 30 bokendaka kuna tala kutu lelo depuis okoma koyemba ba musique ya Nzambe succès ezalaka te ozo forcer succès makambo ya Nzambe bakenda nango malembe toyaka ko encourager bandeko na biso olie toyaka toujours ko bwakelaka bango mabanga eza bien te. Merci beaucoup na ba onyonso ba o encourageaka Nathalie Makoma nzela o Nathalie Makoma azalaki nango ezalaki nzela o ezalaki facile te mutu nyonso o ya kweya epi Nzambe aye kotelemisa ye ezalaka facile te. Alors biso ba chrétien toza censé obligé okoti kuna mwa message à encourager Nathalie toza banani poto juger Nathalie toza banani mosusu bato mosusu basambela komona zo sambela meki bonzambe na kati na ye zate na bato mosusu ka ndebo moni ba Nathalie lelo oyo ye ko reconnaître Nzambe lelo oyo andimi penyanza ko salela Nzambe mosusu ka lelo oyo apesi bomo na ye pa ya Nzambe me ya leki yo na kibonzambe oza na kati na ye koleka yo ba sambela ka pendant 20 ans pendant 30 ans to pesa ka respect na bato mosusu eza vraiment important totika ko juger Nathalie Makoma biso toza ya malamu pona bana Nzambe nyonso partout dans le monde. Les pasteurs Moïse Mbiye en concert le 21 novembre 2026 na Accord Arena. La famille tokende kosomba ba billetterie eza nango polele soki oza na besoin okende kosomba billet na yo kandenge ezalaka kandenge ekendaka kota kaka na page ya pasteur Moïse Mbiye bakomi Moïse Mbiye ministre kuna penzande okomona lianini okokota pona kosomba billet na ye kozanga te jour wana ya concert kande boyebi ba onyonso bazobela bakobika ba onyonso bazana ba problème ya mabala bakozwa mabala ba onyonso bazana problème ya mabota bakozwa mabota tokende ko adorer Nzambe elongo na nani pasteur Moïse Mbiye na boyi jour wana ezala te ke no mama Étoiline nga na sombaki billet te. Concert na biso eza nango le 21 novembre korate te le 21 novembre 2026 somba biye na yo na lombangu somba biye na yo na lombangu bato akosomba baza ebele toboyi orate biye na yo toboyi orate ya sika eye ya kitoko eye batoto ya Katanga batoto ya Lubumbashi Gersh biashara aye na makambo ya sika makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka nde mituka ozana posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka ne batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga ba mituka ya sika ba mituka ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numéro na biso yango wana ozana besoin ya mutuka ozana besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara
Tokos Gers biashara c'est la qualité. Gers biashara bisika masolo ya kitoko.